Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Vidéo oyo tozomona oyo ezali Caroline Ikwa. Ezali lobby, donc lobby ya hier. Akenda ko hôpital ye moko na makolo na ye. Ndenge bomoni wana aza en plein travail. Asa mwa ba up and down ndenge ezala kaka moko mo ba passe yango zobaki tambola po mwana fanda place monte. Mwana kitaka déjà kitaka na matrice afungola rakol. Asa mwa ba up non tela bino mwa volume na ona suka. Mais na olinga na loba na mwa mukie. Donc hier akendaki mwa pasi bandi yake mutu pa filmer tipo ezala ke tanga obota ezaki yaka tala video no tanga tanga na soki pa nga pesi kombo nini soki pe joli siai po aza mwana mwasi etika ta souvenir na filmer ya nanga yango il faut ko filmaka o filmer otiki na mwa ok circonstance moko atoki restaurant ok moi visite moi muke filmer penza eza bien neti boto tika na mwa souvenir kakendaki ye moko parce que ba spéculation komaki ebele akendaki ye moko nana ebeki oyo et ozala dernière vidéo na ye ya vie mutayebaki te nalandaki mwa mulopwe na live pona oti kotiela bino na vidéo précédente ba obaza nango besoin balanda na vidéo précédente o natiaki kuna na live wana lobi bazalaki na ye na mami la chat mwasa Caleb ti ba 3h du matin banda ya kosolola ti 3h du matin ya lelo bazaya kosola na Caroline ti 3h du matin kaka mwa nini ba 5h nda boti ba 9h nda kufi ezolekela bato nyonso eza parmi baliwa oyo ezosala nga pasi makasi parce que nazo imaginer nano en tant que maman o nga pe na bota pasi ya zemi 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois ozo mema zemi souffrance n'espoir que soko boti osimba mwana pasi yango ekokende oboti po simbi pe mwana omoni pe bébé nanga kitoko après ce 4h du temps otiki et salanga nazoka vraiment motema nanga ezopanzana nzamba yo kaka mawa abatela bana na ye o batikali motema pasi bana babongana na mama awa naza na mwa ba video moko na collectele bino de part et d'autre o na otiela bino bomeka kolanda pe nange kana lakisa bino video na ye ya suka penza vivant comme si c'était le dernier oyo koya après minute yo elandi toyebi te na te pe kosala video mosusu oyo nalobela Davina mais nga moko pe y compris il faut koluka kozala bien na bato eza teke mpona bien bato na po bato baleki yo te mpona yo moko parce que okokende pe lelo bato na pe ozali na baproblème batikali bavivre pe longtemps donc iloko ezosala pasi nzotela bino live moko naza nango awa nazwi na TikTok bolanda ngo botielanga pe bavi na bino na bacommentaire par rapport nango na kotia volume ya vidéo oyo na suka pour paix à son âme vraiment ça fait trop mal bolanda vidéo nga pe na olanda na bino
tokanizala ti 21h dans 3 minutes tolie te toke bien c'est ça olala bato mpe ebele na sancer donc tozelaka tokelukaka eloko ebimisi biso libana eza nzala yo tokeluka eloko olia alala olala malili nzambe lelo toza soki na 3 degré yesu Nisi komi rouge babetinga te. Madodo. Mfama lilio siko nzalaka nde bisi biso libala so tovandi tobino ekoka esimba te na malili na nzala place yango pa restaurant yango mpe eza mpe mwa mosika olala madodo ya dodo wana ezaka malili to wana ukangi poussière to malili soki mpona nzala te me leo namoni libanda te nzala motebeni nsima nde tobungi rai nao tokomi te rai nga nayebaka rai wana soki kaka tokomi na rai wana ndako monene amona yango te toyaka na ndako nga mpe namona yango te mais rai nano toleki te nzeye tobungi nzambe olalaki nayebisaki olala te biso pongi malili pongi owapi nalali na nga se toleki rai te tokeka ntina suka tozwi yango lisu tozongi mais journée olekela biso kaka na kati ya bisi kobonga ezalaka bongo yo so mona moto abonga aganye kobonga elekisaka namoi loka rai ekomi pene tokotomena rai neti naomona polere oyo polere ya vitre eza partout yaya fleur te soki olandi fleur obunga immeuble ya vitre tomonaka yango te na biso tobungi nanu te nanu tobungi te soki tobungi na kati yeba o mboka mbekoka na fleur partout bavitre partout omoni nga mokolo namonaki fleur ya rouge siko lelo nakandi fleur ya rouge ezaka yango mboka oyo ekomi kote mosusu tokotaka mpe boye lokwa na se ya so tokoti na se ya soki moto betokoma nde naomona bandekaimedo rai wana te yo mpe nayebisaki otalaka bacouleur totala nano rai totala rai zela topusana embouteillage mpe nzambe na nga nakobunga na embouteillage lisusu eza nde likambo tobungi totya titi noyeba te kwa sala kapti oyo ekotika lelo premier choix troisième choix te mais premier choix yo mato ya Versace nayebi si yo
Yaya, l'obika Nicolas Sabila Matoyo, live de commis signalé jusqu'à Tina Kokaki na Kataki. Boucle d'oreille Yaya. Bakolo or, Bakamu et Tiba Monia on a live. Personne en opé en haut, Tala Yaya. Yaya. Bato ba ebi bilo Matoyo na or. Bakouva nata 2 minutes. Bonjour Caroline, Nazana Poussa na Kotoyo Ndengeni. Ya Hélène Nazana Bandal Chibangu, avenue Kasavubu, numéro 129. En diagonale Yakin Marché. En diagonale Yakin Marché na Poya Utabaluba. Abia komenga mama. Versation ya simple nango ezali. Na kotisi na ya tête ya versation noir. Ya simple nango tolata ngona Sylvia Yabe. Ope koti yango. Ozana babaki ya madame. Babaki ya madame esili. De o nyonso eza ba biloko ya matoi yaya. Sala ba capture ya biloko ya matoi oyo nyonso naza nango awa. L'État na livré mama biloko. Yo sala ba capture ya ba biloko ya matoi oyo. Donc c'est ça. Naza bandal chipangu. Merci yaya, merci. Tozaka abwe mafuta na Yesu kolo. Babylone matoi nyonso eza na promotion $10, $10. Promotion ici la ti les 10, Babylone matoi na invité sur eko mati les 10. Na bandal oui, na salon Caroline, na Carrefour à Chipangu. Sylvie eza à $28. On est litangélanga. A combien il a été? A combien? Pays qui n'a là qui est à $40. Et ça la mis là, il faut pas traiter le commander en guet saboué. On peut ça $15, na pose na 4. Et ça le $55. Des abonnés na collecté. Il y en a encore tombé la bino. No call is no call. No call ding. Donc c'est ça. Numéro na téléphone est à plus 243. À combien il a été maman? À changer profit au profil au cas. Bon, on a la landila ah yango na monde. 10 chenettes, 5 gourmettes. Je me dis, qu'est-ce qui m'a? Comment ça me dit? Je n'ai pas le courage d'aller au salon. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis toujours fatiguée. Toujours fatiguée. Je ne peux pas comprendre. Maman, mère, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Une fois arrivé au salon, on me dit, la médecine est à la mort. Je me suis dit, quelle médecine? La mienne, ici à moi, celle qui appelle sa soeur sur. Non. Que je la vois. Je la vois. Je n'ai pas de force. Je n'ai pas de courage. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je n'ai pas de courage d'aller au travail. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je la vois. Alors il y a des petits bouches là. Oh, qui d'autre part comme ça.
balobi lisiko matanga ezaka n'est pas bon fais tozela baloba
Otambola penza complet. Otambola penza complet. Na ba ka. C'est na yeti. Nina oyo kaka. Caroline. Elle jouait pas Caleb. Adela qui est habilité. Akusa na wazo adi Renate Renate ba ifo kiwa na soba ngote neza besoin interview to yo sona ba imai na sikina interview ça on va les a bientôt ça interview. Ils ont somme, hein. Chef, Mama,
L'orientation prophétique en ligne est un service prophétique où le Saint-Esprit utilise le pasteur Daniel Waxon par la grâce de Jésus-Christ pour guider les enfants de Dieu. Vous entrez dans notre studio face à face avec l'homme de Dieu pour des prières d'orientation et de délivrance. Shalom ma soeur, shalom mon frère, c'est pasteur Daniel Waxon de l'église de la Trinité du Dieu très haut en Afrique du Sud. Nous sommes un ministère de guérison, de délivrance et de messages prophétiques. Nous avons ici un service très important sur l'interprétation des rêves. Nous interprétons les rêves de nos frères et de nos sœurs de différents coins du monde. Mon numéro de téléphone WhatsApp c'est plus 27 62 791 6167. Veuillez me contacter pour qu'on puisse prier ensemble. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom. Rendez-vous sur notre site www.jesuschristthehealer.com pour vous inscrire. N'oubliez pas que la distance n'est pas un obstacle. Jésus-Christ vous aime. Dream Interpretation and Deliverance Prayers is a prophetic service which unlock the hidden messages of God through dreams. Don't rush to interpret your dreams. Not everyone can interpret prophetically his dreams. Contact a gifted man of God. Join us every Tuesday and Thursday from 9 p.m. South Africa. You and Pastor Daniel Waxon will interpret your dream as well as the dream of your brother and sister. Join the service. À très bientôt. Le couple pastoral Écoute du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boyato sanganelongo to kumisa Yesu na Mama Laure Mbongo et kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote Nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.